Bonjour à tout le monde, bon déjeuner de ce matin. J'espère que vous allez bien, vous l'avez bien, vous êtes en forme. Bonne santé à tout le monde. Bonjour et bonjour la famille. Shalom, Naba, homme de Dieu, ma chantre de l'éternel, shalom. Moi, c'est la danoise, Nasoul et Baoba. Donc, Bambote Labino Ebele, Boboto Bondeko, na bandi kwa église catholique. Basalam, basalam alaikum, na ba oyaba. Musulman matondo na bakimbangiste yenge na bandeko na biso bundu dia Congo na église ya PV ya Longo bayenge bisika bizwi bino. Voilà, donc toute tendance confondue, bambote belé, bino surtout bozana New apostolique, bozali na armée d'Isali, place nyonso bozali ningana tout solola. Vraiment, bandeko na ngai ezali pasi na mawa kotala mama ya mwana za ya 1978. Voilà, bana 1978 basi baleki 40 ans bakomi na ba 44 ans, 43 ans, basé sous bana mikete, hein, voilà. Bolimbisi, bali sous bana mikete, kotala mama ya mokolo ndenge wana, oyo biso bato ebele to monaka ye to na ba media na période ya Eliane na makambo ya mbiye. Boyebi mwa mwasi wana, kombo na ye kutu, naza na besoin peta oyeba ngote. Est-ce que mwana mwasi wana zaka juste? Nazo vidéo nanga bandeko bo partager, nazo ko s'adresser na première dame na biso, Mama Denise. Mama Denise, mwana mwasi oyo botia na gouvernement. Mwana mwasi oyo azo koloba ba monta ya minene na live lobi na landa ki ye pe na registra ki ye. Na oyo na ochela bino lelo te mususu ndenge bazo sakana na mbongo azo lobala ba 100,000 ba 10,000 azo pesa bato pasi na motema tant tozo mona ba mama Denise ba mama lokola yo ba jeune fille bazo teka nzoto na Kinshasa pona bazwa $10 $5 mwana 8 ans basi ya beba badon balala kaya kende ko teka nzoto. Mama Denise komona mwana mwasi oya bala mundele na poto awa aza marié jusqu'aujourd'hui azo kende ko sala kindumba na Kinshasa kuna pe abali mwana moko ya mukie ye mwana 1978 mobali abali mwana soki ya 93 bandeko botala makambo. Donc 78 mwana mwasi oyo mwana 78 après olongwe 80 nyonso otiki 80 okititi na 93 je crois bien ba 93 nde aye kobala azana mobali mwana wana bota le car wana na amour âge ezate na Bible baloba te ke mobali soka za na mokolo ya mwasi nde bolobaka mais oza mama oza na mobali otiki na poto na bana na yo na mobali mundele okita Kisasa kuna soki ata boza na séparation mais bodanu bo divorça te okoma kuna ozwa mobali mususu et puis l'état pe obala pe su kuna na Congo bandeko bo comprendre mais awa na Kinshasa na poto a divorça te makei kuna bali mwana ya bato famille wana pe bandimi parce que mbongo ezali bokilo wana azo discuter na ye et puis aza na pideur te après azali député wapi na kota ba Kasai eloko nini azo memela nation exemple nini mama vraiment tayo moko soni na biso ba mama yango mibali ba respectaka biso te bamonaka biso ba femme légère mwasi congolaise azaka mwasi ya magoda alinga nzoto asala boye bandeko
Moi c'est nini yango alingaka nzoto yango ya mobali soki oza obsédé sexuel te. Nyonso wana ezaka lokuta mwasi atazoka plaisir te pona lokoso alinga benda mobali wana mbongo akomatisa basentiment oyo azoyoka te. Elengi nini yango eza na barapport sexuel koleka elengi so ozolia fumbwa na kwanga na likaya bwa kote olambi yango tokos botika kokosa ko. Maman Denise mwana mwasi ya ndenge wana yo za première dame, ba première dame na ba pays africain bazalaka na mot à dire. Oza première dame na Belgique te, oza première dame na Canada te, oyo mwasi ya kokota makambo mbali na ye te. Oza première dame na Congo, kota makambo ya mwana mwasi oyo. Na ete sope comme ne sope Denise pe je crois. Kota makambo na ye, bo longola ye, bo kanga ye, bo zongisa ye na kati ya poto awa. Zongisela biso ye ndengo zongisaka mbanda na yo kanga ye zongisa ye. Eza normal te bato ya bien ya mayele ba postuler ba place ba député bo bimisi bango te. Ale mwana mwasi oyo abelaka soki maladi ya ndeke mutu na ye bouja maladi ya ndeke bouja ba nerf. Akwaya ka maladi ya ndeke mutu na ye eza normal te. Ye wana bozoko azo travailler na bio na politique. Nyonso wana pona epa mbonka ebeba ebonga ekene ndenge nini. Alors que biso batu mutu toya na biso na poto boye nzambe apambola biso tokoki kozala kimia te tolia malamu te tosepela te babloka miziki basalaka boye entre temps bozo koengagele biso bato maboma mutu aye ozomona bien na carnet na ya santé aza épileptique mais bozo tia ye kuna botala makambo azomemela biso na mboka soni ba audio ya boye tokotia yango parce que il faut boyoka yango fo mama Denise yoka yango j'espère que oyoki yango mais le muso oyoki pete ou bien oyoki yango olekisi mais tango oyoki kesko batindelinga epa ya la danoise na yoka yango tosala analyse ya soni ya boye et puis koyaka koloba biloko oyo ezali ou bien ezate. Parce que na ebité alors biso to bombra bambongo na ba coffre fort to tchaka bambongo na ba banque te. Maman Denise, ça c'est grave. Mboke ko bongande nini? Yango mona kaneti biso boye balade danoise to zaka na souci ya Congo te. Moi je ne vous cache pas. Na tikala ko marcher pété pour na Congo. Oh ba ne ba nga ba kengi ba marche non, je l'ai pas fait. Parce que je sais que les Congolais font ça exprès pour le Congo aller bongaté. Pourquoi moi je dois souffrir? Pourquoi moi je ne vais pas manger? Pourquoi moi je ne vais pas na sepelaté, na zanangai bien te, na enjoy, na bananangate, na famille, na bandoko ka souci à ma wana. Je m'en fous de ce que vous allez parler. Ou ça n'engage que moi. Comment na batu ya boye bana basi ya boye bazo sepela na bango na Congo kuna moi ça boye azo sepela na Congo azo sala ba désordre kuna na Congo aza ko sakana na mbongo azo meba mbongo na basaka même minene alors nous allons souffrir à cause de ya mboka na biso wana to liate to latate to melate to sepela kate. Même butoye na bamboka étranger combien de gens babomi mabala na bango pona ko aider bandiko na bango na Congo. Combien de mibali babomi mabala na bango bakomi ba instable bana na bango na poto aba bakoti ba gang ba baby. Donc ti mabe na bino na bozo memango ti na kati ya Congo na kati ya poto alors que awa to yaki to tanga simo kimbanga lobaki nini toko bima toko kena bamboka bapaya toko koma kuna toko zwa mayele. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi Simon Kimbango a dit ça que pona albaite que toko tikala na Congo toko yekola toko bongisa mboka wana mais lobi que peuple nga ko bima e ok na mboka bapaya siko to na mboka bapaya bolanda biso mu batu o mutu mwana mwasi awuti na poto faut que ne ko bebisa Congo et que basa mayele baza kuna ba fille bele biso to tanga na bango ba Brigitte Bardot bazakuna ba Bardot ba Chimanga bazakuna ba Kumpava bazakuna baza ba fille respectueuse batanga bien oh bande konangai
Ça, c'est quoi ça? Ba Emily Kitoko, ba Zakuna, ba sala ba droit, ba na ma yele. Ba zo se respecter. Ba koyi ko ça la politique. Mais ba na ba se boyete, moi na moi se boyete. Bozo tika yepe. Bo tiki na bino ye. A baby si na yepe makambu nyoso azo baby sa na ye. Dini téléphone eza chargé te. Na tchela bino mbangu boyo kango. Bande kona okina nzoto malili. Ale mama Denise ozawana ozo sala pembe na côté mobali na yo. Oko kangela biso mwana mwasi ote. Ça c'est traumatiser la population. Traumatiser les gens. Moutou nyoso alinga comme député, moutou nyoso to alinga sala alors que moutou muso ko sala bilanga agriculteur, muso ko sala professeur, moutou moko talingi suko tangisa bana. Na ebite suki na ipen wana ba étudiant ba kindika kotanga kuna. Aussi ça na ipen musala ni lokozo ya kitoko. Na ebite ba nyoso ba tondi na médecine. Prendre comme un docteur na batane ba pasolaka. Pono yebi ke domaine wana ba client bazala kaka. Ba musu ba komika ba avocat pona ba biki na domaine wana ba problème ezalaka. Mais kotangisa eloko te ba ko classe baby ba étude baby. Bozongi sape politique yango to lobaka na biso lingala na mboka na biso to za na langue facile parce que ba to belé ba tangité. Ba to za na compréhension. Boye la biso ba français minene ba gros mot population assez bazo yokate. Combien de bana ba yokate mona moko aleka ki awa ba yebise soki n'importe quoi siliki soki ndenge ni phrase mo ba yebise kebo atomboka na ndenge moko nzo ade ba oloba ni kutulika mama beti atomboka bongo bisanga siko mwana ya bongo tango bandi makamu na bino ba débat na bino na ba français na bino makasi mais bozo linga kotangisa bango te tant génération na bino koleka français nini batu ba onda koloba siko na kacha ba parlement déjà partir na biso kita na c'est français déjà zaka mobulu toko cacher ba faste alors ce que zwa lisusu sikoyo génération siko ndenge baby lisusu allez l'air bino boko kende ba mende bokufi vous allez passer na ba français na bino belé vous allez passer maintenant génération sika ba yo koloba na parlement français modèle ni déjà ne boloba ba français belé na Congo ba yo ka angote ils n'ont pas eu la chance d'étudier. Allez moi na mwasi ya boye et puis ba mama babala mindele bino bokanisa boza banani. Kobala mundele c'est quoi? Kobala mundele lobi ke mutu na yo fait péter. Ba mindele bango ba mboka na bango eza organisé. Ba couple ya mindele na mindele organisé. Moi ça zo sala mobali zo sala ba tiembongo akome ba somba boye ba voyage aka ba za organisé. Alors que bino oyo ba congolais bolobi to bala mindele to zaka na jar na biso ko réagir, to za na jar na biso boye ba to so bali mundele ba zo comprendre te. Vous êtes des folles? Kobala mundele il faut opéter ba neo banda ko mela ba whisky o banda ko mela ba cigare o banda ko sala ba n'importe qui o banda mela ba shisha ba bina bino bongo pona bino mo kam to bala mindele na ba famille na bino ou bien bino mo kam to bimana mindele boyebi ba passer na biso moi ça soit ba désordre boye amati au lieu bo gazeye bo gangela e kanga bisaka na yo. Parce que biso soto mati na biloko bongo comme ko gangela été botika ye boloba na ye malembe. Moi je peux pas parler à cette dame là malembe si je suis à côté d'elle à kozwa bambata. Ça c'est ozo baby sa nation, ozo baby sa éducation, ozo pesa batunyo so pour savoir que ne ko yiba na politique, ozo makamno ye zangatina, ozo pesa so respect na ba papa te, ba mibali na biso na kati ndako ba respecter biso te, population so respecter basité, c'est ça ba maloba oya yo, ozo sala ke ba viola ka basi. Moi c'est linga na ba sexe ali ba bandi ko violer bango na Kivu. Alors si ko biso de to banda ko souffrir ya ko yokela bango pasi o sala boy o sala souci bata Kivu te. C'est quoi ça mon libo comme ça ba esclave to ko sepela na vite to ko makaba to mawa alors que boni ko bongsa mboka te bino bat bozui chance ko sala kuna ngai ata na ke na Congo na bina sala nanga ko engager nga kuna nani akozwa ngai na musala na yebani na mutu te mutu akozwa zate. Alors qu'on a aussi des bagages. On doit appeler makambo to ko lobape mboka na biso zo en français. Ngako tu mutu ande ngwana na mama Denise. Je na directement ba soda ba kangi yo ba constitution na vie ba to bamina na visa na interdiction d'entrer au Congo.
pendant 10 ans. Et ça l'année. Azo sali lokote azo liambo ma pamba. Et puis azo gaspillango. Et puis azo kene ko abiser bana mike. Avant ni na mwana mobile maintenant ça fait 6 ans, ce qui combien l'enfant là avec quel âge? À cet bana âge na yo na le mwana na moins 6 ans. C'est vraiment triste na ba parents, il y a mwana mwasi, il y a mwana mobile yango bozo zo penda conversation na ye. Bandeko bolanda la boke binyoso. Batterie n'a vraiment na comprendre tes téléphones est chargé té. OK, na bisope na souka. Parce que ça vraiment le moko fona zulango temps. Je suis vraiment na kanda ya mwana mwasi. Denis du son choix à Zasta. Denis son choix à Bongo. Denis son choix à la famille na binoté. Moi na bino kokifie ngai humilier ngai. Mango de Salakate. 6 mois Mango de Bongo. Papa na za mwasi. 6 mois Mango de Salakate. Moi, je suis le papa de Jonathan. Papa na mena tembo. Donc na za besoin na Mango de comme moi nyonso. Moi, je suis normal. Maman Denise, vous allez Moulouba. Nous avons besoin de Magoda. Papa, comment vous êtes là, c'est un divorce? Vous avez un comique qui s'attendait. Vous avez un comique qui s'attendait. Mais vous avez un mis sur ma casse. Jonathan, c'est mon fils. Oui, papa. Pourquoi tu continues l'avion? Ma cocha, bon la sali. Esa ngai, esa loi est répondu. Ouais, tu n'as pas répondu. Pourquoi tu dis l'avion pour les nids? Jonathan, son mari a signé un divorce. C'est que papa, est-ce pas beau kilo? C'est que Boligi pour mener ma vie dure. Non, ce n'est pas Boligi pour où est escroquerie, où est chantage, où est chantage sentimental. Moi, je suis tenu même papa. Ma soeur. Vous ne m'aimez pas. Vous dites que Jonathan a signé divorce. Pourquoi vous me bloquez? Pourquoi? Papa, moi, on a une possibilité. Papa, ex, va beaucoup kilo. Mais va voir ma soeur. Nancy n'a rien vu ça qui est. Moi, que la maman encore. Bon, le bien, ça joue moi aussi. À ce moment la bino moine. Moi, je ne fais pas éduquer un bâtard. Ma soeur. Nambo, mon engagé. Ma hache, ma loupian wawa. Non. Hache, non, liba les koufi. Mais moi qui te parle ici là. Jonathan Nangatoka Bwana. Nazama wa mukolo. Nazama be. Non. Nazama be so mokino. Mukolo za nakate. Soki alinga kiyo soka koma kolala yo soka za alinga kiyo. Moi sina ki mukolo za nakate. Azali mobile na yo ki mukolo na mwana mkeza nakate na libala mama na ngai. Na papa mwana papa Jonathan. Maka mobile na bino mko azalite. Obala mwana mke mapron bala mko. Papa, vous faites un divorce. Pourquoi vous faites ça? Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Vous faites un divorce. Mais non, mais maman. Papa, ex-va mon kilo. Papa, vous faites un divorce. Nazali pino nini. Pino posombe le biyakima. Nazali pino nini. Nazali pino nini. Qu'est-ce que je vous ai fait? Jonathan est majeur. Qu'est-ce que je vous ai fait? Billet, ouais, j'entends ta sombité. Pilote mon sombi billet. Bolinga te papa nangai. Botika ngala kende. Bopala. Adam muke ona sela mwana bino. Botika ngala kende. Pardon. Botika ngala kende. Naze poli. Naza mwana mabe. Eh Seigneur Bazambe. Tala papa Bokilo ndenga aza kobondela mama liboma ya boye. Papa Bokilo zo bondelela ye nini? Bon, j'espère que bolanda conversation kala te na okata le na kuuta musala na oya no yo sala moya mulai pina kocha batu nde ba intervenaki na ye moko ndenga zoloba bandi ko ezo sala pasi bozo mona niveau Papa Bokilo na suka na wana na lukela mino na Papa Bokilo botala Papa Bokilo ndenge nini azako botala Papa Bokilo ye wana botala Papa Bokilo mobali wana lati chemise pembe wana mwana mobali wana i o bazolobela Jonathan botala mwana na muke
bota la mona mo sa ndenga mami ki maquillage bota la mariage na bango na kisasa mais na poto aza marié na mundele ce qui séparation mais tant on a séparation ça divorce te comment ko bala na loi na biso ozoma na payer ça na désordre et puis azolo bango clair na divorce na mundele na ngai te et puis aportaka ti lelo kombo mundele wana a divorce na ye nanu te ale ake na Congo abali mona mo ya muke amemelaka ye basaka me bato balobi poni omemisaka ye basaka me omemisaka na bambongo na kati ba 100 000 fo yende mutu amemaka ngo agangelaka ye partout papa Bokilo alobi toza baluba siko bino baluba bokanisa nde bino nde momema respect na mutu lokwa ba mama o bateka mapa non. Arrêtez ça, maman Denise. Tala makamba boye, maman Denise Nabiso. Tala makamba boye. Mande bandi kasi katola na pesa toza na besoin que na oyo bozui sikoyo. Tout le monde moi ata babenga bango nini ba mama ba manyanga o bande ko sala bilanga paupière ba baloli mabele ba boaki mo ba graine wana tango ebimaka wana ba paupière je crois ba paupière ba pona bakende ko twikila kote ba bimisango bakende ko lona ko relona yango kote mususu to mona ta obotikela sota ba paupière parce que wana kuna leki to monya te loko malunga te ane oyo yaya tiela biso otikela sota ba paupière to mona ngo wana ndenge zo kola bongo biso to yata ko twikila. Ok? To ya ko longola to lona o bino bo sala ta ba paupière à pamba. Bezuila biso mwana mwasi ya boye qui parle de magoda, qui parle de bêtises. D'abord na Bokilo na ye, aza na respect na yete, ça fait 6 mois na beta ka magoda te. Na melaka tembo. Moi mosa liboma na yo papa Bokilo zoba ya mobali oza na personnalité te, ozo tikela ye tant aloba no ba bêtises et puis yo pozo loba ke libala ngona to kota te. Kota ngo zwa mwana na yo. Comment tu peux laisser mais moi ça boit ko boma Jonathan wana so comme Jonathan na buto fini kingo, c'est une folle. Ngana kamora ndeni akomaka ba député o azama ele. Même si tu es maïele, mais si quand tu es une folle, tu ne peux pas travailler. Quand tu ne gardes pas les secrets politiques, à garder les secrets. Tout ça, bambongo, banini, tango bana basi musu, baso violer bango, bana basi musu na Kinshasa, avant zouakaka $5, il faut basaler ba rapport sexuel. Tout ça, bozo mona motene mboke zo kende. Iba ba kuluna, akoma kuluna pona kata batu, aboto la batu basaka me. Na kisha sokola ta ba chenette na obote ozo sepela nango jamais ba obenduka ka ekei ba linette bo ekei ba otala kutu te degré ni ngana lataka degré ni ndeko lataka abenduka ba linette akete kango ou bien peso razwi client abuki nga boaki yango tela nde mboka ezoko maloko a jungle biso batu na Congo to komi lokwa banyama likolo ya bana basi ya boye azana mobile mundele fana na mundele na awoza dia na bambongo pourquoi tu descends encore là-bas pour piller bato bazana ngote. Bon, wapi, on a compris comment les gens ont soifé d'argent, bon et belé, à la fin tu laisses ça comme ça. Au tiki angope, batu tikali, pone lui au veste, pone lui au sapatou. Moi je comprends pas. Natika la même chose, mais je comprends pas les gens. Hein. En voulant trop gagner, on perd tout. En tout cas, bandekonanga, botika la malamu, tongo malamu, to sololi. Bye bye.